patiengo Moingo akana patiengo Ate kundi mapatinetengo Oyo patiengo Tokio peki kolo bango Ebatinie Nabatango batiagre Nyotoengo Nyotela kakaengo Matondo bandeko balandi ya émission baindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko nyonso bomeseni kolanda biso na eteni ya Angola mbote pe na bino bandeko bomeseni bongo kolanda biso na eteni ya Congo Brazzaville ponini te bino banso bandeko boyebi bongo kolanda biso na internet kuna na eteni ya diaspora mbote na bandeko nyonso bokomelaki biso na banzela ya nete tozwa penza tango mosusu lelo tango te akotanga mituna na bino tokokokisa baposa na bino kasi na ba émission ezali koya tokozanga te koloba baposa na bino tokokomisa mituna na bino tokolikia soko to changer bongo evandelo to cadre bososoloka ete tozete na mobiangami na biso ya mokolo na mokolo ne songia nzila mfumu kusuki ya munzala mpanda na Angola oyo bazali bongo président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine oyo tobengi religion vutuka kasi bomeseni kososola soko na fandi na cadre ye ezalaka bongo émission ya analyse kolamusa lisusu makanisi bongo ya bino bandeko balandi ponini te bilenge oyo batelemi na eleko baze na bokasi pe bwanya oyo bazali bongo espoir ya lobi ndenge tomeseni bongo komoloba titre émission ezalaka bongo baindo bolamuka moindo alali wapi ba développement na kati ya manaka poso eleki bolandaki bongo nesongi ya nzila balimbolaki bazongisaki pe matondo na chef de l'état na ndenge bazwaki bongo initiative topeli kanisi ya kopesa lisusu lokumu na ya kimpavite elenge mwasi ya 22 ans atelemaki na 1704 kuna na mbanza Congo na tina kolobela lisusu injustice to mabe ye mondele azalaki tango inso kosala na moto moindo nde tozongisaki penza matondo na chef de l'état pona mbala yambo na Felika pe na République démocratique ya Congo ye tozali mokonzi akanisa ke ezepe na bato ba telemaki pe babundaki na tina ya loposo moindo tozongisi penza matondo kasi na mike kaka na émission mileki bolandaki ne songia nzila kolimbola pona bayoyo balingaki ba tia zelo na bilia koloba ete yaki mpavita ze moto ya Angola yaki mpavita ze kelenge mwasi ya botamaki na Angola ne songia nzila batalisaki lokwa bango baze balakisi nzela bazwaki tango lisusu ya kolakisa na bato neleko yaki mpavita bakomotelemaki na 1704 wana Angola ezalaki te R2 peto Congo Belge à l'époque ezalaki nano te pona tango ena tozalaki bongo mboka moko bozonga bo consulter lisusu ba mikanda na bino bokomona ete sima ya conférence de Berlin donc en 1885 nde bongo bazwaki likanisi ya koya kotia mindelo na mabele ya Felika wana tolobi nde sika bakabolaki a Felika lokola gâteau babimisi Congo Brazza bapesi pa de Brazza bazui Angola bapesi pa ba portugais wana ya kimpavita aleka donc tozwei de bawana tozwei sije wana to timo panzi to tala makambo mosusu kaka na poso elekaki nesongi nzila balimbolaki lisusu kolandela bongo badat ya religion kimbangisme ezenano kozala respecté te nde totiaki pona bino elema ye bangunza bamotambolaki kokenda to na palais du peuple sika kanyeze siège ya institution kokenda kokotisa bongo memo tolobaki 12 octobre soko
tokotala betando tokomona kokanisa bongo kufa ya grand maître Luambo Makiadi. Kasi 12 octobre yezali bongo bozongi pe ya mfumu kimbango eyebanite sauf na ba tendance kimbangiste nde ba mekaka moke kobunda na tina kozalisa bongo kombo to kolakisa monene ya mokolo mona. Tozwei eta tolobelaki na poseleki Congo lokola eta laïque kasi tomonaka ekomaka lokola eta christianisé to eta chrétien. Ponini ba fête yeza respecté eza plus ba fête ya christianisme tomoni na mboka ye soko topusani pene ya Noël bana bazwi bopemi na betelo tope bongo ba congé soko topusani na Pâques bokozala elongola ngai bana bauti kopema soko 3 semaines awa nyonso eze na avantage kaka ya eteni moko nzoka soko tolobeli laïcité ya mboka Congo bakimbangiste esengi ba se retrouver pour toujours exister et puis religion authentique religion vraie oyo soko eze na religion moko bakoki kopesa tina bokasi eze kimbangisi kasi lokola bongo moto moindo abunga moto moindo akoma oyo akoma topesa bongo lokumu to bokasi na maye ya bapaya kasi lelo tolingi lisusu tozonga na masolo ye tozalaki na yango na mikolo eleki par rapport ya distraction politique yeze na ino kokamba jeunesse congolaise pe jeunesse africaine lelo tolandaki ne sonyanzila mikolo miuti koleka kolimbolela bandeko ya diaspora batelemelaki so vrai bandeko ya diaspora sima ya komona eto distraction kotaki na mabele na bango nde balobaki désormais concerté désormais lo sambo inutile te bref batelemelaki bongo ba pasteur batelemelaki bongo ba musicien balobaki concert moko te ekobeteli susu na mikili ya poto pasteur moko ta kosangisa bato batelemelaki nyonso ezeki lokola distraction kobungisa peuple congolais o bazaki ko vivre na eroto bandeko na biso ya diaspora mopepe na etambolaki mwa ntango kasi nini esali na sima komona ete bato oyo batelemelaki distraction bango moko bakumbami pe lisusu na distraction kasi nalobaka soko bilili bize ngai nalingaka penza koloba na ino mingi te tokenda na ino bomona tolukaki mpona bino nesongi nzina fumukusu kia munzala mpanda na ngola balimbolaki moke basosolisaki bandeko ya diaspora par rapport ya distraction politique oyo ebungisi bango n'objectif na bango oyo ekumbi bango na mopanzi ya réalité oyo tobengi eze récupération politique oyo epesi lisusu kimia na loposo pembe oyo alingaka te loposo moindo akanisa azwa ntango ya kofandisa makanisi mpo noki te azonga moto bakoma bongo mosusu tokenda na ino soko bandeko bazene teni ya régie toze kobeta na bino kota moko tokenda na ino totala maekani nesongi ya nzila balobaki o mokolo mona tolanda bazolanda aveuglement batei ndenge pe population bazolanda aveuglement bapoliticien parce que ebongaki nanu bamona bauti kovote badepute mais badepute yango bazozonga te kote ya peuple baki kovote mibeko te mpo na bolamu ya peuple siko ndenge nini bozo komitika kaka bamemaka bino ngulungulu bongo bozolobela majorité est-ce que bozokoka kosala part entre président de la république na majorité ozomona nga nazoteya bato nalobi boyeba kotosa bokonzi ya mboka na mokonzi ya mboka
après président Kabila kasi un jour mokonzi moko akoya te po akamba esengeli bato osaye kopesana koyamba ezala esengeli bokonzi etosama soki tokokontinue kaka na baje oyo ndenge basala na 60 desordre wana ezokontinue ntina lelo kasi bamboka na biso ekoavanse te parce que nakosala bino révélation moko omoni ntango président de la république abengisi bachinois mpo baya kosala nzela awa na Congo ezalaki mpo il faut présenter posa na ye epa na bino ke azalaki na posa tonga Congo abengisi bachinois mais logique ezalaki abengisa bachinois te alingaki abenga bino peuple congolais ke jeunesse siko tokomi na ntango tolingi totonga banzela na biso moko mais ntango atali majorité ya bajeune baza na baeglise majorité ya bajeune na bamasanga basaper bajeune premier e na ntango akoloba lelo soki alobi ke apekisa masanga wana apekisa distraction ya baeglise apekisa biloko ezolalisa bajeune pongi opposition kotelema balobaka baboyi eza démocratie eza liberté abi tika tobenga bashine mpo baya basala nzela mpo bana mboka balekela omoni nesika bino moko bobongisa mboka na bino nesika bino moko boya kosala tozobengisa main d'œuvre étrangère eya awa siko bino mosala na bino ni esengeli toloba boye nazosala nini mpo na mboka na ngai nazolamusa makanisi na bino bongo yo ntango ovandi na bar ozomela mpo na mboka na yo ezwa nini mpo yo osala nini na se akwiti mpo nosala nini mpo na mboka na yo ntango oke na eglise oke kovandela no wana na eglise kotangaka bible mikolo nyonso mpo osala nini na mboka na yo na bandi maboko bapesaki yo mpo nofungolaka bapapie te maboko bapesaki yo mpo notombolelaka kopo masanga te maboko bapesaki yo mpo nolakisaka kitende te me maboko bapesaki yo mpo nesala mosala yangana bapesa yo bongo ya kokanisa o bilenge na biso na bino mpe bayiboza na poto nga azomona bino bwa motema bien te c'est vrai mpo koma bino boza na poto bokuti mindele bazotonga bazobongisa bazwi bino na misala mpo bobongisa bamboka na bango olie mpe boya boencourage bageno bazali ake te bolongwa na sopeka bolongwa matolo me bozala plus na bamisala mpo biso mpe totonga bamboka na biso o bacombattant bozonga nanu na mission na bino ya ebandeli o bolobelaki te bolingaka Kongo na bino ebonga pani bokoti na distraction na politicien bino bolobaki toboyi distraction bolobaki bongo boboyi distraction bongo ya bapoliticien botiki yango mpona pani botiki yango mpona nini elobi ekozala siko nini bozonga bomoni po bozonga na ntango ya kala tosunga bino papa wendo bayembaka banzembo mpona kolamusa makanisi ya bato to basi adu elenga oyo ayembaki mokili ekobongwa na ta ndele mokili ekobaluka sukaki ndenge nini bocomprendre ke mundele depuis époque coloniale asi abandi kotravaille jeunesse mpo emipesa plus na masanga na basi tolobaka na mokuse kindumba alo bino boza na poto jeunesse européenne mpe eza kose comporte mpe ndenge bino boza kose comporte soki eza le contraire bozala na mayele oyo bango bazosala mpo na mboka na bango bino mpe bosala yango mpo na mboka na bino matondo
Bozondo bandeko balandi touti kolanda wanezala ki bongo intervention ya nesongi nzila mfumukusu kiambu nzala mpanda na ngola balakisi lolenge kani bayi politique balukaki koroki pere bamemi lisusu bandeko na biso mingi ya eteni ya diaspora na distraction politique nzokande na ba manaka eleki tozwaki tango ya kotangela bino charte de l'impérialisme pays mon côté ya tiers monde aza ko constituer état souverain tokobandela penza kotanga yango te mokolo malelo kasi bozwaki tango ya kolanda charte de l'impérialisme nesonga nzila balimboli na interview touti kolanda nini kani loposo pembe asalaka tango oyo bato baze kozonga bongo baconscient mpona koluka kobundela bongo mabele nyonso loposo pembe asalaka eze mpona avantage na bango lelo tomoni bandeko mosusu oyo bango loposo pembe bautilisaki mpo basala bongo barébellion bakomi bongo condamné pour crime de guerre oyo baza koestimer prison à 30 ans toyebi te ndeko ena mpo asala rébellion mandoki nani atekaki mandoki asombaki epai ya nani loposo pembe nde atekaki mandoki mpo ezalaki na avantage na ye azwi misolo akoapuye na rébellion mpo azali kozwa bongo baminore bomengo mpo na avantage na ye epa na yo moyindo rébellion oyo esalami na ndeko na yo moyindo tokotanga te 6,9 millions de morts oyo kobanda kaka 96 te lelo esika toze organisation nini internationale azwaka tango atombola mongongo kasi soki eze organisation ya droit de l'homme bakolobela ndeko Armand Tungulu bakolobela ndeko Shebea ingeta baze bato bazaki na droit à la vie bazaki na mabota na bango bandeko baninga bazaki na ino na tango ya kozela mingi epai na bango ingeta droit de l'homme asengi to esengi alelaka mpo na bango me bandeko bazali kokufa nuit to jour na este ya mboka na biso RDC wana bazali banyama wana bazali bampoko wana bazali baimbwa moto akorevandike na ntina na bango aza te e lokola basosolaki ete bandeko ya diaspora na ntango oyo baboyi miziki baboyi masanga baboyi kosambela lokola mwa biloko pamba bakozonga na makanisi ya koyeba ntina nini etumba ezali kosila te na este ya mboka na biso bamemi bino na distraction président actuel il faut kenda ye moto abomi Congo aze étranger aze rwandais abotama na maternité nani commanditaire ya biloko wana honore ngwanda bakulutu batata na biso bakoko na biso boti ya biso na nzela ya semo oyo eza mission bayindo bolamuka congolais aza na courte mémoire bokolimbisa moke tobosanaka mbango soko lelo moto lokola papa na biso honore ngwanda abeti ntolo azali na susi ya mboka oyo tokokamwa bauti kala te bakoloba na biso nini basalaki nini soko le fait président Mobutu akei kosuka na lolenge asukela parmi bato badésorienta parmi bato badestabiliza pouvoir ya fait maréchal Mobutu mpo nini tozali kobosa mpo nini faut conjuguer bavaleur na biso nyonso na passé soko esi babomeli biso moto nde na nsima tolobi voici l'homme qu'il fallait mpo nini biso PRDC il faut commettre bambeba bereur oyo Libye asali oyo Burkina Faso basala tango président Sankara telemi trahi na moto ya mopanzi na ye ami intime sima baregrete yambo bakanga Laurent Gbagbo
bapesaki image lokola sima ya Gbagbo Côte d'Ivoire botoroute kobota maloko mayebo to ebite via bateau et kobonga en un clin d'œil banda bakanga président Laurent Gbagbo bino nanga na ebite soko tokotanga na misapi to tokotangela na epelo mbula boni Côte d'Ivoire bakisi nini kasi po alukaki a défendre bozwe mingi bosapropria na cacao bosapropria na bomengo bana mboka basé ko se retrouver te on m'abattre ba français explosa même ndako ya président po bakota bazwa lokola nyama ezangitina mwasi ya président la première dame akomi moto ya kotela lokolo na motu babimisi baindo po bima bango moko nde ba humilie mokonzi na bango ponini biso fotokota kaka na engrenage na ponini bango moko bapuye ba rebellion bango moko ba condamner ba rebellion nani atekaka mandoki pays nini ya baindo boyebi awa na Afrique noire aze kosala mandoki atekelaka bandeko na ye mandoki soki eze bango te mpo nini oyo esalami na bisika mosusu eze kopesa biso mayele te na bakoko na biso balobaka moto akwei na nzete ya mbila na ntongo apesi bakoya na midi mayele mpo nini mai tozeye komona liboso na biso na mokili ezeye kopesa biso mayele te bandeko na ngai ya diaspora boyebi pasi boni bozeye komona lelo mondele apesaka bino su mokanda te torture morale soko kei kobwaka tant mosu mwa 6 mois apesi bino kan o bino moko bomeseni kobenga carte ya mapa oyo korule nango le temps à examiner ba dossier tango ko rejeter dossier boyebi ndenge bokomaka stressé na ba fête baningo bazwa déjà kanda babwakela bino bambwakela pour finalité okenda kobota na loposo pembe to bayeyaye po sikawa a gérer yo malamu boyebi mboka na yo eze mboka tolandi ndeko moko koloba mondele aleki biso na nyonso loposo pembe aleki biso na nyonso aleki biso na mituka aleki biso na construction aleki biso na boyebi yende akoma na sanza soi-disant aleki biso na nyonso mais po nini alingi pete aleka biso na démocratie po nini alingi soko komi na démocratie il faut biso tokokana na ye non bakumbi bino na mokili yena po ensemble biso na bino tokozwa tango lisusu te ya kofanda kokanisa nini eze koboma mabele ya Afrika boze kuna ba documentaire eze koleka Ebola bango nde basali baye komeka na Afrique sida bango nde basali na be mission leki totilaki bino maikani malekaki na parlement belge ndenge ndeko na bango azeko attaquer bango na nyonso basala na mabele ya Afrique et bino ba pasteur lokola boze wana pona ko distraire bato tango yo ba scientiste il faut basangana pona ko luka ko sala mwa mosala ko kolisa boyebi ko luka provenance source ya mbeba bino bo défier lisusu bato sida eze tumbu ya nzambe sida eze maladie euti na nzambe bongo lelo tango boze kolanda bilili koleka na betando na bino ke sida bangonde basalaki pe baye komeka na mabele ya Afrika Ebola bangonde basalaki pe baye komeka na mabele ya Afrika bino ba pasteur yebo defendaka ke sida eze tumbu ya nzambe lelo position na bino ezali distraction bayebaki na niveau yo bandeko ya diaspora bakomaki lokola bazwi tango ya komona mode de vie na bango po bandeko boze kuna boyebi ete na l'église na bango ezalaka vide la plupart ya bato bayaka église moyengeze ba mpaka ba mibange oyo esi bapusi mvula bapusi mikolo bango nde bayaka pona kolekisa mwa ntango koloba na mwa maloba mibale
na tato ya kelaki bango boyebi ke bilenge européen basambelaka te e bino bozeye kuna bokanisi bino bokokorige bango na mokando bango bakumbelaka bino tokolikia te or bango lokola baze na politique mobimba ya Europe mpo na Afrique balandelaka na mode de vie balandelaka na réflexion balandelaka yango raison pour laquelle bana na bino soko baze ko exceller na baetelo mingi boze kuna boyebi babengaka bino et puis balobi bo orienté bana na domaine technique po babangaka ba exceller lobby ba ko sala politique to ba koma na ibonga oyo ekoya ko sala ke ba revendiquer oyo nyonso bango basala tango bokoma ko so makanisi ya ko kima distraction nesika loposo pemba sosolaki na mopepo ya mouvement kimbangiste komi batoyo bakomi na tango bafongwa mamiso et lokola nuit et jour azé koyebake mokolo moindo akozongela ba valeur na ye ya kokenda wapi lelo azé kondongwa na azé konvimba na uranium na diamant na or po yo moindo yebi valeur nango te soko bapesi or soko bapesi diamant soko batiki pe uranium na mabele na biso na lelo tokosala ngo nini bandeko na biso basilisi na ista fo bazwa nde produit fini po bameka kocombine mpona kotransforme te korepare soko tokoloba bongo mais avant ekoma diote euti kaka na baminere biso mpe nde toze nango yango ekoma diote ezalaki nini lelo ingeta tosali robot intelligent félicitations matondo mingi na bandeko na biso wana kasi boze komona combien mondela zeko critiquer initiative wana soko azeki moto yo alingaka développement ya moindo développement ya africain tango mosusu lelo il fallait bayena basalaki robo wana bayambama na ba chaîne na bango bayambama na ba émission oyo elandamaka na mokili pour promouvoir œuvre ina kasi bako préféré balanda bongo ba musicien bayamba batoyo bazeko distraire lisusu peuple congolais na eleko ye peuple congolais zena posa kobina tokoliki ya penza te peuple congolais zena posa landa bibelu ya basi tokoliki ya penza te peuple congolais zena posa alala butu mobimba na boîte de nuit to na bar tokoliki boyebi boîte de nuit euti epai na bango kasi bozalaka na bango kuna botalaka lolenge bango kosalelaka toze kopusana kasi yambo nati ya mwa mai na mongongo tozonga lisusu totiela bino élément moke ya parlement belge tokozongisa ngo kolandela bosenga na bino lolenge kani ndeko na bango mondela zekoloba na bango ndenge basalaka vaccin na bango ya sida mpona kodétruire Afrique sima tokotia bino lisusu en quelques poussières de secondes moins élément ndenge bango moko basali condensé ya virus Ebola pe yango moko sous sida mpona kodétruire mabele ya Afrique soko tozali kobeta nkota moko na bandeko boze neteni ya régie tokenda lisusu neteni ya mibale totala sima tokozonga mpona kokomante tolanda. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus.
Ici, Moscou. Gros plan sur l'Afrique. Notre observateur Igor Yazin vous invite aujourd'hui à écouter son sujet « La fièvre Ebola et le business pharmaceutique mondial ». On est au milieu de ce que j'appelle, moi, l'horreur occidentale. Parce que une pandémie comme Ebola, mais aussi comme le sida, parce que quasiment, que ce soit au niveau pratique, mais aussi au niveau moral, c'est le même problème, le même phénomène. On touche tout ce qui est horrible dans la manière d'être occidentale. Les Occidentaux disent, nous sommes la démocratie, nous sommes le progrès. Et lorsqu'on touche des choses graves, comme Ebola ou le sida, on voit que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas un partisan de la théorie des complots. Pour le moment, il y a en Afrique toute une série de gens qui disent que Ebola, mais aussi le sida, ça a été créé pour détruire les populations africaines, etc. Il n'y a rien qui permet de le dire, mais il y a des choses qui sont sûres. On voit apparaître au même moment les virus d'Ebola et du sida. C'est au milieu des années 70. Ebola, c'est 76, au Soudan puis au Zaïre. Le virus, donc, de ce qu'on appelle le HIV et vulgairement le sida, il apparaît au même moment. Qu'est-ce qu'on sait? Il y a dans le centre du Zaïre, au milieu de l'immense forêt équatoriale, il y a des zones réservées de plusieurs centaines de kilomètres carrés qui sont utilisées, qui sont loués ou achetés, on ne le sait pas très bien, mais par des firmes qui font de la recherche sur toute une série d'armes militaires, c'est-à-dire des missiles, mais aussi des armes biologiques. Il y a notamment, on le sait, des firmes allemandes, il y a des firmes israéliennes. Et donc, il est quand même curieux de voir que ces grandes pandémies apparaissent dans ces zones qui sont des zones grises sur la carte du monde. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on doit savoir du virus? Ce sont des maladies, ce sont des virus qui ont muté des animaux à l'homme. Il y a beaucoup de médecins, beaucoup de scientifiques qui n'ont pas hésité à dire, il y a 10 ou 15 ans, curieusement on n'entend plus parler de ces gens, mais que la seule possibilité de faire muter un virus de l'animal à l'homme, c'était de le faire en laboratoire. Maintenant, le reste, ce sont des questions. Il faut simplement se demander où est la moralité occidentale lorsque l'on va au cœur de l'Afrique faire des recherches sur ce que j'appelle des saletés, sur des armes qui sont horribles. Deuxième chose, derrière ça, il y a évidemment, derrière la maladie elle-même, que ce soit le sida, que ce soit Ebola, que ce soit certaines autres maladies très rares, moins connues, il y a une industrie pharmaceutique occidentale. Qu'est-ce qu'on peut dire là, on n'est plus dans le domaine des hypothèses, on est dans un domaine concret. On est dans le cynisme, dans l'immoralité occidentale qui ne vise que le profit et qui a fait de la médecine un instrument de profit. Qu'est-ce qui a lancé le scandale autour de la nouvelle vague d'Ebola? C'est Barack Obama lui-même. Il y a environ 15 jours, au moment du sommet de Washington, où Obama déclarait son amour de l'Afrique, on est à une reprise donc du virus Ebola, notamment au Libéria. On a 1 millier d'Africains touchés. Il y a actuellement un peu plus de 1000 morts. À un moment donné, il y a 2 soignants américains qui sont touchés par la maladie. Subitement, au lieu de les laisser mourir, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, comme les Africains, on les évacue aux États-Unis, où on découvre qu'existe vaccin à l'état de projet bêta, c'est-à-dire à l'état de recherche, mais il existe. On l'administre à ces 2 soignants, eux ne meurent pas. Le Libéria, la Croix-Rouge africaine demande que l'on donne le vaccin pour soigner les 1000 autres Africains. Et la réaction de Barack Obama, ça a été ça le grand scandale en Afrique. On n'en a pas parlé en Europe comme par hasard. Barack Obama commence par déclarer « Nous ne pouvons pas donner le médicament parce que les brevets appartiennent aux firmes qui ont fait les recherches. » Et puis, quand la Maison-Blanche s'aperçoit de l'erreur de communication qu'a fait Obama, surtout en plein milieu du sommet États-Unis-Afrique de Washington, on déclare à ce moment-là que le vaccin n'est pas stable parce qu'il n'a pas été essayé, etc. Mais il est assez stable pour être essayé sur 2 blancs, mais pas sur 1000 Afriques. Là, je dirais, sous les projecteurs apparaît soudainement l'industrie pharmaceutique occidentale et les recherches
sur les grandes pandémies. Depuis qu'elles ont éclaté, eh bien, il y a des centaines de firmes pharmaceutiques, de grands hôpitaux. Derrière tous les grands hôpitaux français, belges, allemands, américains, il y a des services de recherche. Certains grands hôpitaux vivent de ce service de recherche, puisque la médecine elle-même est de moins en moins rentable en Union européenne, par exemple. Troisième chose, il y a derrière ça, évidemment, de grandes compagnies. Une des plus connues, c'est la Suisse Servier. Il y a Bayer ici. Il y a des grandes firmes qui font des centaines de millions d'euros, voire milliards de bénéfices. Tout ce groupe qui forme l'industrie pharmaceutique occidentale, mais derrière lequel, parce qu'en Occident, derrière chaque grande industrie, il y a un lobby. Il y a donc un lobby international pharmaceutique, notamment qui a pris littéralement en otage la sécurité sociale dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Eh bien, ces gens, évidemment, depuis que les grandes pandémies se sont déclarées, font aussi de l'argent, pas sur les médicaments, mais sur la recherche. La recherche sur Ebola, la recherche sur le sida. Leur intérêt n'est pas de déboucher sur un médicament. Le sida nous indique comment ces gens travaillent, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas le sida, mais maintenant, en Europe occidentale, je précise bien, on ne meurt plus du sida. On meurt du sida tous les jours, en Amérique latine, en Afrique, par absence de médicaments. Mais en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne, du moment que vous vous soignez, il y a notamment ce qu'on appelle la trithérapie, c'est une combinaison de médicaments qui stoppe la maladie et la fait même régresser, eh bien, vous avez des sidaïques qui arrivent à leur mort naturelle. Tout simplement parce que ces médicaments rétablissent l'immunité. Qu'est-ce que c'est Ebola? Qu'est-ce que c'est le sida? Ce sont des maladies. C'est un peu semblable à la grippe. Je vous rappelle que la grippe tuait encore en Europe en 1914. Il y a eu de grandes épidémies autour de la Première Guerre mondiale de grippe. La grippe a tué des millions de gens. Ce sont des virus qui détruisent l'immunité du système. Et à ce moment-là, la moindre chose vous tue. La trithérapie du sida rétablit l'immunité. Donc, ça rapporte énormément d'argent à toutes ces firmes, beaucoup plus que de guérir la maladie. À côté de ça, dans le cas du sida, il y a toutes les industries parallèles, notamment toutes les firmes qui vendent des préservatifs. Il y a une industrie du préservatif, il y a une publicité, il y a un marketing du préservatif qui fait vivre des agences de publicité. Donc tout ce bloc occidental, puisque tout ça est aux mains de firmes européennes ou américaines, n'ont aucun intérêt à guérir le sida ou Ebola. Mais quand même, tu ne trouves pas que pays riches, pays industrialisés, ce sont une obligation à aider les Africaines? Si on a ma conception humaniste du monde, oui, bien entendu. D'autant plus que c'est le discours occidental qui dit nous sommes le bien, nous sommes le beau, nous sommes l'éthique, nous sommes la morale. Mais dans la pratique, c'est pas ça. Dans la pratique, l'Occident, qu'est-ce que c'est l'Occident? C'est la zone de domination américaine sur le centre du monde capitaliste. C'est ça l'Occident. On est, de nouveau, où la population africaine n'a pas de valeur humaine. Mais j'ajoute quelque chose, pour ces gens-là, si un jour ils jugent qu'il y a trop de population en Europe, la population européenne n'aura pas plus de valeur, comme elle n'en avait pas au 19e siècle. Dieu nous protège, hein? Dieu nous protège, Dieu, le diable ou le Dieu des athées, mais il faut évidemment, la première chose qu'il faut faire, Hugo, il faut dénoncer, moi c'est ce que je fais inlassablement, il faut expliquer ça aux gens. Matondo bandeko touti komilandela pasi na motema yango tolobaka soko eze kolia komela bokenda bolia pe bomela soko eze tumba lobiko ya loposo moindo biso lisanga vutuka mfano pambu vidila toko telema pe toko bunde tumba ina biloko ya boye. Pour ne citer que ça, totanga na ino kaka oyo bilia epola tolobate bilia epola tolobate bomona ki bino moko makambo mauta ekondongwa na wa soso epola e baletsaka biso soso ya malade bakomela ki bongo ambassade na biso kasi bomona ki ba autorité ya mboka koleka pona kwa admettre que bango moko baliaki soso na. Et c'est ce ya malabu. Ça fait mal au cœur. Et ça la passe na motema. OCC, Office de contrôle congolais.
tango mondele atindeli biso bilia epola pour avantage na ye. Tango mondele atindeli biso bilia epola pour avantage na ye. Yo OCC tango yeba corrompre yo po bilia epola ekota na population na yo ekota na bayo zeko kamba pour avantage ya nani? Pour avantage ya nani? Ba masanga nyoso yeze ko langwisa jeunesse congolaise lelo eze pour avantage ya loposo pembe. Pour avantage ya expatrié. Bino ba yeboze kondima ekota, bino ba autorité compétente boze kondima ekota. Pour avantage ya banani. Totuni. Alors, tokozonga na be mission le kitango tolimbola ki ete tango yo boze kotika jeunesse na bino ezala na milangwa, tango boze kotika jeunesse na bino ezala sima ya bondumba, sima ya musique, jeunesse wana abungisi makanisi. Yango akomi arme motonionso azako se servir na bango, tango ya linga se servir na bango. Tokolimbola. Lelo soko marche moko oyo ateze na importance te marche wana ekozwa soutien. Po nini marche wana ekozwa soutien? Po ba conscient basé moke. Po ba ko utiliser bato wana ya milangwa. Adi bozwa mwa molangi ya sododo, bozwa mwa soko bouteille ya whisky, soko ya nini? Toko kenda na bino to tia makelele, toko kenda na bino toko buka, non, trop c'est trop, balekisi. Trop c'est trop par rapport à nini? Balekisi, banani balekisi par rapport à nini? Moto azena kwiti, aza facilement manipulable. Moto azena milangwa, azena conscience akokufa, moto wana bakokumba ye kaka belo lenge ya kotambolaka, tango azena milangwa na ye. Akenda loboko ya mwasi azonga na loboko ya mobali, kaka bongo azeko tepa aebite sika nini ya malongati ya lokolo. Nde bongo bato wana bayebi esengi bazala na mwa eteni ya bato yo bango babanda ko se servir na bango. Yango wana toute une jeunesse batikali na bila. Bino ba kontina biso. Mosala na bino, rôle na bino. Tatani nyakoki kondima amona lolenge mwana na ye azeko beba pe alinga maboko. Ngeta ba proverbe lobaka soko mwana lingi ko simba moto botika ya simba moto mokolo kosika koyeba mwana nini? Mwana nini? Oyo kotika simba moto. Mwana oyo azeko nguluma. Mwana oyo azena ino na bososolite. Ye wana bengi mwana otika asimba moto mokola kozika. Webi bana boni batika mokili po moto oyo basika ke kotaka na 3e degré. Te tokoliki ato tokebela mwana moindo na masese kasi tokebela masese ya tango ya libebi tokebela pe masese komanyola masese tulingaki toloba. Te peuple congolais azé peuple aza peine à renaissance azé mwana bungi tango molai azé mwana azé koyekola kongoloma bokoyi kotia mbeli pene te ayebi tina na yango te. Lelo toze na pasi moko na mboka ye soko esengi émission to okeko na bachaîne osenga espace ya émission iye kososolisa baindo na ebite soit ba rejeter espace wana to demande où il y a espace soit ba kotia montant moko pour décourager yo kasi kaka même espace oyo o sollicitaki po ya kososolisa bato po ya émission iye kopesa bato boyebi espace ena ekotekama to eko pour ne pas dire ekotekama ekokabama na musique américaine oyo bolumbu ezala ko rendez-vous basi bakobina bibelo libanda na ba string ba soutien ya pamba to ebite na eleko yetozali soko peuple congolais azena posa bala kisaye mitaka ya basi to ebite. Et alors bino bande ko na biso boze kuna na diaspora bon même na distraction politique
nani obino bozeye komona soko akoti na mboko lelo lobby peuple congolais ya bongi po eloko ya liboso bakobanda kokenda kodefa misolo na FMI pe na Banque mondiale boko bosa na te totanga ki charte de l'impérialisme moto ake kodefa misolo bango ba déficit ba tindi ye to ba obligé mosala ko sala na misolo ye ake kodefa to ke soko kodefa soko 20 milliards soko 15 milliards bango nde ba yebisi biso ba milliards o to déficit bino botongela banzila mais to ko sala banzila lolenge nini bato bazé na nzala to lobi bongo mbongo ye bosalela banzila pe bongo soko bino bokoti kaka na kitsoyo na lombangu sambo bongisa e fandeli sambo bongisa e kiti yango ya bokonzi moko zwa pouvoir osaka esclave musée aboya ki benjonction ba ye ya de famille solo halobi mo defi ndazala na posa ya komona mo defi kasi mo defi ndazala na posa taluka mo defi boye bilolenge ya suka kat si tango esi akeinde balobi voici l'homme qu'il fallait to conjuguer lisusu une fois de plus valeur moko na passé Butalo Mumba tango babomi azalaki communiste azalaki tango esi akei nde balobi héros tokoliki ya lelo boyebi na bakiba boyebi na Dar es Salaam boyebi partout na Mali baliaka misolo bazana ba université ezali na kombo ya Butalo Mumba soko moto wana azalaki inutile na mokili bomona na États-Unis kopie mokolo ba annoncer que Butalo Mumba azalaki assassiné toko continuer kokenda lolenge wana te wapi soko si to perd de valeur si mande ba pesi valeur ya moto wana soko si akei ba éliminer moto akoyi na nzeta mbila na tongo apesa biso ba ituruya na pokwa Kadhafi azalaki dictateur na ye yango esalaki yo te carburant était kama na $2,000 $0,50 yango esalaki ba étudiant bazeye kotika Italie bazeye koya kotanga na Libye kasi mokolo moko Sarkozy asepeli patelemi au vu au sud de tout le monde abomi président ya mboka ya bato et ba utilisaka kaka ba imboka lelo Libye va comprendre que bazalaka pays désertique et Sarkozy a continué pour vivre na kimia tout le monde a bouge à pendre président ya bato ya Irak Saddam Hussein asilisi a pepi Barack Obama asogi na village natal na kimia pe na boboto ba président africain tango basilisaka ba mandat sor nini ezeko zela bango omoni esika kani balingaki bino bandeko ya diaspora bozwa tango te tofanda tokanisa po soko tokofanda tosombiti nya makanisi tokokoma na esika ya koloba ete trop c'est trop loposo pemba zeko utiliser biso lokola kaka besclave toze kaka na tango ya esclavagisme po nini ce pays ezeko kanga kaka ba président africain po nini ce pays ezete na mokonzi moko ya Europe et po nini droit de l'homme ezeko condamné to ezeko sala kaka na ba pays na charte de l'impérialisme komami ba dictateur baza kaka na bamboka iye ba s'opposer na volonté na bango président oyo alobi non stop botika na ino natambusa mboka na ngalo lenge na lingi président wana ze dictateur aze homme à battre et ba ko utiliser opposition to tuna kabino na be mission angolais est en opposition te poni Angola a une opposition te poni lelo élection eza lokola organe ya oyo biso nyoso toze censé à respecter président Lissouba élu démocratiquement tango asimbaki kaka pétrole ça soit Betty à Betty et tout na capitale Betty bombe Betty Masasi te à renverser pouvoir à Fandi nani a condamné loko les équipes volonté na bango
appui na bango, posa na bango, nani a condamné? Jeunesse congolaise, jeunesse africaine. Émission Yézé à Kolanda, sans parti plus sans tendance. C'est vrai, Longi en Fumukusu et pas ya Batomosusu, Ezé ko déranger. Pour il fallait qu'il y ait le balo kola bango bakanisi. Pour il fallait qu'il y ait le balo lenge bango bazé ko linga loba. Non. Non. Mosala Yézé, Mosala Fumukimbangu, bapesi Nesonganzila, bakoba. Bakosala posa ya moto te. Poni ni Nesonganzila, faut appuyer pepper de bongo sikani Nesonganzila ebisaki bino azé ennemi ya pepper de. Esikani. Nesonganzila le imbongo témoin nani. Distraction. Soko kai ka bokei na mokili wana to bungisi makanisi. Tokokoka lisusu te kozonga esika moko po totala eloko eze koboma Afrique euti wapi. Eloko eze ko détruire Afrique euti wapi. Tango yo bandeko baze kolia biloko ekola. Tango yo Congo eze lokola fulu. Tango ekoki mbangu di figa se kama donc nyoso ebatamaki tokotiela bino bilili yo mbalombala pona kolakisa bino motambo mondela ze kosala tango nyoso na mabele ya yango moto nyoso atelemi lokola conscient na mabele ya Felika il faut balongola na lombango po azwa tango te ya kopesa boyebi to ya kososolisa ya ye bandeko. Bandeko na eteni ya régie basé ko sala biso sintoze penza ko pusana na suka ya émission na biso kasi tolingaki na bino bandeko boze ko zwa tango ya kolandaka biso na manaka ye boya kanaino na tendance na bino te ngai na ze christianiser te ba pasteur baza moko ya facteur oyo elalisi lisusu loposo moindo pongi batei bino mosala te batei bino réalité ya Afrique te bamemi bino lisusu na mokili ya makanisi nzoka nde soko toyeba sida bakelaki yango kokela po badétruire Afrique tokoyeba bongo kozwa makanisi lolenge kani to bunda nango soko tokoyeba myome fibrome ze maladie oyo ye na bilialia lelo diabète comité na mwana ya 6 ans est-ce que essaye tozoi tango ya koluka koyeba to ba médecin ba scientiste na biso basangana baluka lolenge kani bakobunda pona floena non soko moto oyo aliaki soko kuise pola akeya akufi bapasteur baattribuye na libota tata mwasi asengaki elamba tata mwasi oyo wana na libala azwaka eloko te oyo ayaka te na fete distraction problème eza physique ntango olei mabe omeli mabe ekumbi bokono mai nini régie des oiseaux komelisa peuple congolais wana bapasteur bokoteya te wana biso bamédecin tokolobela te otoki mai na cantine na suka nango etiki biloko na se wana po eze mai etokami na cantine okokenda ntango mosuku kosokola bongo soki eze mai oyo moto akomela amitokelaki na kopo po poselekaki na lombango ameli oyo deshe etikali eze deshe ya nini ya beteni barouillature point d'interrogation eze teni ya salite ya mai utaki uta ebale point d'interrogation bandeko ya diaspora boya tosangisa makanisi bo misala lokola baye bakoli bokenda na mboka ena te pona kotala mbala pona kotala tokoliki ya soko mbala tango mosusu mbala yeboli ya kakune ze engrais chimique donc c'est que mbala ya malonga naturel bokolia ya ngonde yao
Notamment pour le bagan mboka toli ambala zembala ya produit chimique. Mais yangote banzila na bango yangote influencer bino. Bino kuna bokei na étiquette ya ba réfugié. Il faut bokosa na mboka na ngai tata na ngai zeki mouvancier asala ki boende si matango pouvoir échanger basé ko lukabiso et puis mondela ibike bozé ko kosa. Ma humilié yo alongoli yo déjà personnalité. Ayambi loko l'esclave, tu n'as plus de droit. Obungisi kibomoto. Obwaki ngunda loko la réfugié, yango wane zaiki, loka mokanda ya BDK, loko ya BDK, asalaki tumba na ba Congo. Kenda na mokanda wana kuna po bapesa yo, soko nationalité, soko yangote. Yangote. Lelo, po ba memi bino na mokili wana, yango na bino bandeko bo s'enflammer, ne songanzila, azeko liya mbongo ya l'État. Bo bandi kolanda émission ba indo bola muka bandambula nini. Bo zena ba CD, bo tia bota la parcours ya ne songanzila, abongoli maloba ne teni nini. Émission yeze émission ya yambo. Oyo lobelaka lobiko loposo moindo. Oya zena na vie contraire ayaleka aprouvenga le contraire. Tokola kisabino esika kani baindo bola muka e uteli. Bandeko bozena mikili ya poto boyebi bozeki ko somba ba DVD ya nesonganzila. Oye botaki kaka zuwa sima ya conférence na Salon Rouge Longia Congo ne mwanda semi akomi nkusu le bobard de nkusu te abandi ko s'attaquer na kozala ndenge ba ilo poto balobaka abandi ko s'attaquer na la personne de Fumukusu. Nzoka biso tokoliki ya soko message ya nesonganzile zaki mabe et sengela ki ba s'attaquer na message. Mais boko mona moto nyoso ya kobima. Ezena moto te ko s'attaquer na message. Ezena moto te ba ko s'attaquer na bomoto ya nesonganzila. Ah yenkusu asale epai na biso bongo sima na ye bobimisa bato boni oyo ekoli ya ndenge nini mbula na mbula bazala kaka na élève moko pe élève yango azeye koexcele koleka même ba préfet même ba professeur même ba directeur de discipline soit disant soko bose non loisir alors bino bandeko na biso ya diaspora faute na bino te sango ya mosika pasi na motema mokosi malamu oya utaka na mosika abon matin qui vient de loin ba ilo poto nde baloba bongo kasi biso tokolikia soko lelo ne songanzila zeko telemela azeko batela kiti ya bokonzi mokonzi te kiti ya bokonzi poetikala libre bokonzi ezala libre. Comme ça, oyo nyonso akoyaka na sima. Oh, na tendance nini na gauche to na droite. Akuta ben jonction te kasi ayeba naza mokonzi pona peuple. Intérêt ya liboso na koluka ko défendre les intérêts ya population yenga na zeka. Bazalaka jamais mokonzi ya mboka pour kaka na libota. Kiti ya bokonzi e batela. Bokonzi wane batelama. Tokokito zala oyo tokozala président Kabila az éternel ta président Mobutu balobaka c'est ko kukungwendo wa zabanga kasi après 32 ans azaki susu ata soko Kabila a renversé le 17 mai 97 mais le chef a comment qui affaibli azaki déjà mourant a comment qui déjà maladif. Donc le président Kabila asala atikala lelo alongwate lelo asala aza président éternel de la République démocratique du Congo ako finir par Colombo et après pour répondre à un album à wase comme metolobi et après nini ko koma na sima président akoya akokuta ba injonction po boyebi chant de l'impérialisme et zokolimbola ba politicien nyonso boze nango effort nini bosalaka bato lokola Ngwanda azwi pe bato na ye ba combattant bazaka na sima honore Ngwanda bakobeta bakonzi ya mboka mais non
tobosani mbango ngwanda te feza la moto mosusu feza la moto mosusu akolakisa bolamu ya mboka ye bango te bakimaki mpo nini muze ntango ayaki abaki na fongoli maboko boya tosala wana na muze Kabila balobi on ne peut pas travailler avec celui qui a pris le pays par des armes baboyaki koya et président Kabila ntango aye a élargi le champ 1+4 baopposant nyonso bakotaki mpo bomona ke lelo ata baopposant bazali komema bino na engrenage wana bakosalela bino ata eloko moko te boyebi Jean-Pierre Bemba Gombo ye moto yaki kokombattre muze nga na kamwa mpe na kamwaka te lelo koyoka ke sénateur Bemba azala nationaliste bokolimbisa soki kotouche bapersone na bino nga na kamwaka mpe naokaka motema na nga pasi. Qui est ce nationaliste pouvait combattre Mouzé Kabila? Nani. Et lokola ta butu eleki molai tongo suka fetana tongo etanaki na gouvernement 1+4 sénateur Jean-Pierre Bemba ye motakendeki na finance accord de Mbuti mokolo bolingaki bon marché yebi discours mama nyoso kanga mwana na yo po ya kotia lokolo libanda makila ekota metango azaki libanda malobe zaki nini gouvernement wana ezaya ba sanguinaire bazeye ko boma finance zaki na maboko na ba fonctionnaire basuka wapi asala ki nini pona bango ye motazaki na susha ko bokisa kongo e ruberwa artiste zaidi ngoma basala ki nini tokeba toko yeli susu ko conjuguer verbe falloir na passé sokoto yeba ekoma kapasi na tango ya kokanisa oyo bayaka na 2006 na mabota na biso toyambaka ba député même na basimandako tozena na mois douche ya batol kikozo député ko fande lao tokoyambela bango bandimaka bakitana mabulu et lelo tango bazoi pouvoir lelo tango bazoi pouvoir bamonani vacances parlementaires bakendelaka yango wapi banani bazongaka na babase lelo ba numéro oyo bozaki kobengela bango bozwaka bango na ba numéro oyo ezalaki ke anaka na numéro ya député kingani nazalaka na numéro ya candidat tel lelo soko bobengi bango bokozwa bango te to comprendre moto po azwa mwasi surtout bescro azali na babelle phrase d'amour et d'allégresse mpona koambeli po transpercer motema ya mwasi oyo azali koluka bayo bakomaka baroman bayebi lecteur bolimbisi écrivain faut atondisa poésie na ye to poème na ye na baphrase ya bolingo po akota penza na kimia na motema ya motangi to ya lecteur yango bapoliticien bazali koutilize lelo opposition azali koyebisa bino tokosala boye biso na bino botuna ntango bazwaka kaka pouvoir bayebi déjà ke peuple congolais atangaka mabe peuple congolais liaka mabe peuple congolais amelaka mabe yango soko bazwi pouvoir eloko ya liboso botala la majorité 90% to 97% soko kaka bazwi pouvoir mwasi na bana bakero na intérêt nini po bakenda batanga po bakenda balia po bakenda bamela sika wana kimia po bakenda kovivre vie moko paisible effort nini bango basalaki mpona bino bayoyo uta la nuit de temps bomelaka mai ya mabe toliaka mabe enseignement eza mabe nyonso ezali mabe effort nini basalaki kasi bapréféré alors kotinda mabota na bango na mikili ya poto mpo bakenda kovivre kuna
kasi koyoka mawa ya moto aliboma te tango mosusu kaka pona famille na opposé na moto aliboma soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bopesa bongo matondo na tata Luzaidi o pyramide bazaki kuna na eteni ya kamera pe na assistance ya tata Kwaku ponini te na ndeko Ngala Zumbu 9L pe bongo na tata Kivu yazali bongo mokomi ya bamwangisi mbote na bino nyonso tokutani na poso ezali koya pona manaka ya sika matondo Moindo atana pati yengo atakondima pati nete yengo oyo pati yengo Moindo atana pati yengo atakondima pati nete yengo oyo pati yengo Tokyo peki kolobango Ebakinie Nabatango badiagre Noto ego Yodela kaka ego